Bruxelles. Suivez à présent l'arrestation des trafiquants de chanvre dans la province du Maïnombe. C'est un reportage du commissaire principal Capé Kalou. Arrestation le 27 août 2016 à Nyuki de Estiak Deria, un sujet indien, avec lui son acolyte, beau-frère et gérant, Nzimbo Ange des nationalités congolaises, tous poursuivis du chef de détention et des transports de 40 sacs de chanvre indien pesant chacun en moyenne 20 kg. Faites-y les calculs. Fait du reste prévu et puni par les codes pénals congolais. Mais quand on dit les autres codes pénaux, Nani? Nzimbo Ange. Monsieur Yokombo Nani? Isaac. Nani? Isaac. Isaac. Ok. Monsieur l'inspecteur du dossier. Tout le monde est à voir. Monsieur Nzimbo? Oui. Nani Sus? Nzimbo Ange. Nzimbo Ange na Isaac. Estiak. Na Estiak. Bazali on dirait ya Kukangama. Basali nini? Baza poursuivi pour transport et détention, il y a chambre à fumer, pour les a interdits dans beaucoup de transport et détention, il y a chambre à fumer. Exact. Quantité nous bazala et bazala qui n'ont. Bon, toujours dans ma beaucoup dans bango, ils allaient 40 sacs tels que nous avons. 40 sacs ou autres nous avons. Oui. Vous dites dans beaucoup dans bango. Oui. Ça peut faire au total combien de kilos? Bon, un sac peut faire plus de 10 kilos. Ça c'est 15-20 kilos. 15 à 20 kilos par sac. Oui. Et un total de 40 sacs. Un total de 40 sacs. 40 fois 20, ça vous fait presque 800, près de 800 kilos. 800 kilos. Ok. De chanvre à fumer. Ok. Mais alors, tout le monde est là. Papa, vous voyez comment on a dit? Nzimbo Ange. Nzimbo Ange, mais au côté tout le monde a pour se prendre. La relation nous allée entre nous, non, M. Jacques. Bon, M. Isaac, il y a un passager d'abord, tout d'abord. Relation entre nous et nous. Relation entre nous et nous. Ah, nous et nous. Nous tenons Moussala ou bien. Nous sommes travailleurs. Nous sommes travailleurs et les travailleurs naïe. Moussala, nous sommes exactement. Nous sommes gérants. Nous sommes gérants. Gérant et nous. Il y a baleinière. Il y a baleinière naïe. Il y a moi si naïe. Baleinière et moi si naïe. Ok, baleinière, on est ça la ligne. C'est ça la Lukeni. Ligne nini? Lukeni. Ligne la Lukeni. Ok, Koli utaki na ligne nini? Utaki na Tolo. Utaki na Tolo. Utaki na Tolo. Tolo. Direction Kinshasa. Kinshasa. Direction Kinshasa. Oui. Ok. Bosomba ki amona mboka ni. Ekotaki na mboka ni. Ekotaki na Tolo. Ekotaki na Tolo, hein? Yo moko zalaki na kata baleinière. Ngano ndenge nini que baleinière wana ezalaki na bangi na kati. Bon, parquet et travaillait toujours dans la police. Okay. Nous avions des informations sûres provenant de la police. De la police. Que baleinière Moko et Joaquim Ambiska Dawa et que Nakati Nayango ezalaki na bangi Nakati. C'est ainsi que Tolunga Kibiso Moko to épaulé bango. Nous sommes allés avec les éléments de la police et effectivement Tokuti bangi Nakati. Donc source Nabiso ezalaki un élément de la police. Ok. Parce qu'il n'a pas voulu continuer na bango na kati ya salle besoin. Ok. Bon, mais la monnaie la personne téléphone ou le biais à pièce à conviction. Le logo nous a na kati téléphone wana. Alors na kati téléphone wana okomona polele parce que yé expatrié tokutaki ye na kati ya baleinière. Yebi ki baleinière ezaya ye. Alors, totunaki ala biloko na été. Mais na kati kuna okomona na photo moko okomona yi clairement na sac azopesa. C'est ainsi que tozoaki comme pièce à conviction okomona na kati kuna ba photo na yi na mutu muso azopesa ye sac ya banki. Kuna côté ba utaki. OK. Et ça mbala liboso bozo kanga ngo bozo kanga déjà. Bon, quantité à boye depuis na zona mboko le 5 ans, quantité à boye mbala liboso na mona yango. OK. Oui. Yo za na parquet ya Nyuki. Nazali substitut du procureur de la République na parquet près le tribunal de paix à Poutou à Nyuki. Merci beaucoup. Oui. Magistrat Blaise Kabamba. Merci beaucoup mon magistrat. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, appelez seulement les hommes en uniforme et la vigilance pour que Babiloko aboye comme elle suffit d'attendre mon colomoko. Ok. Ça là, tout le temps, la mission sur NDBN, mon bec aux alipos. Ok. Merci. Merci beaucoup.
Une arrestation qui est le fruit de la collaboration entre le service de renseignement de la police nationale congolaise au Maïndombe et celui de la PNC au Kwiluki. Vigilance tout azimut, informé de l'embarquement à Tolo de ces lots de chanvre, alerte la police à Nyoki qui, sur mandat du parquet, perquisitionne la baleinière appartenant à ces sujets indiens le samedi 27 août 2016. Des sacs de chanvre indiens sont saisis et le temps pour près de 6 heures de carnaval à travers les rues de la capitale. Le commandant de la Légion nationale d'intervention, le commissaire supérieur principal Ilunga Luyoyo, qui avait sur terrain le commandement de ce carnaval, explique le sens de cette opération tout en demandant à la population de faire confiance à la police nationale congolaise. Comme venait de le dire, nous avons reçu les ordres du commissaire général. Il faut demander les impressions de la population. Vous avez vu comment la population était contente, comment ils applaudissaient. Parce que maintenant, la population est très sûre qu'ils sont sûrs que les délinquants ne peuvent pas les malmener, ne peuvent pas les tracasser. Voilà, au moins, la population est très contente de ça. Très contente de ça. Est-ce qu'on peut dire que maintenant ce carnaval est une fuite en avant? Vous avez peur des événements futurs? Non, la police n'a jamais eu peur des événements. Vous savez, nous on n'a jamais eu peur des événements. Nous on est là pour tout le monde. Nous on n'est pas là pour les catholiques, pour les musulmans, pour les... Bref, on est là pour tout le monde. On a peur de quoi? Parce que la police est là. La police, elle vient de cette même population. Pourquoi la police peut avoir peur de cette population? Et nous venons de cette population et nous sommes censés sécuriser cette population. Mais non, c'est ce qui est normal. La LENI, c'est par rapport aux engins, mais c'est la Légion nationale d'intervention. C'est pas... Et donc la Légion, si vous voyez ces engins ici, correspond à nos missions, correspond même à la Légion nationale d'intervention. Tout comme les éléments que vous avez vus, même le responsable, ils sont à la hauteur de leur mission pour la Légion nationale d'intervention. En fait, les engins, je ne vois même pas pourquoi on parle de... Non, nous sommes les engins de la Légion nationale d'intervention. C'est notre mission. À un docteur, on lui donne des bistouris, on lui donne des ciseaux. À un charpentier, on lui donne, je ne sais même pas, on appelle ça comment? Si, je sais pas. On est de la Légion nationale d'intervention, et bien ce sont nos engins qu'il nous faut pour sécuriser cette même population vis-à-vis des inciviques. Et un message à lancer à la même population. Un message, je préfère le lancer aussi à Lingala. Les attaques qui est toujours police à Saliboye pour accompagner sa population, toujours instruction à commissaire général, et ça pour sécuriser la population. C'est-à-dire, un géant au Moni et c'est la Légion nationale d'intervention. Légion d'intervention, il y a la méthode de Zouaki pour la population, Nabiso, bayebake bacivique on a batungisaka bango à partir de l'élo et s'il y a bango comme on l'a d'ailleurs on l'a fait chaque fois. Donc la population va à la calme, on ne le fait pas pour les intimider, plutôt pour les assurer qu'ils sont en sécurité. Merci mon père, merci. Rappelons que monsieur le commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire Charles Bissengi Manaroutira avait annoncé le lundi 12 septembre sur le son de la radio onusienne qu'un carnaval de grande envergure de la PNC serait organisé à travers la ville-province de Kinshasa, chose dite, chose réalisée. Il appartient désormais à la population de faire confiance à la police nationale congolaise, censée assurer sa sécurité. Ah, tout ça dans le quartier, le Kourou, dans ma tête, référence Jatoba. Événement, il y a beaucoup de boutoir, cause des insécurité, Molili. C'est vaisseau, il y a, départ 1, ma tête mobile, il y a mon avocat de départ 1. Première avenue au Kuna, première avenue au Kuna, votre kata Moutou, dernièrement Moutou. L'autre il faut va 4 Moutou, beaucoup, les lois, tout le monde va bomber Moutou. C'est vaisseau à auto, il y a Siko, il y a Bati, on a, sort dans les aïeux, il y a mon la cause. Donc, il y a un temps collaborer dans Bango. Oui, bien été. Bah, au bois, Sécurité, ça m'a cassé causé dans mon lili.
causer dans la molili to lembi service sonas de la talela ya eki no boma biso koto to yem to collaborer na bango na dara ko appuyer o ya lobby banda ya awa courant akata boma courant penda pendant si c'est 3 mois déjà yango na ordre na ye de bakati biso courant ya même ba convoquer na ba to na problème ni oyo bakati biso courant awa na chaque jour na église na biso na kunda EA parce que lelo na buto lelo pas même beaucoup de désert betina nuke désert betina muté bato le biso be nyoko ningana nyoko ne yo na banako consulter Facebook na pas muki bone na tanga boye ba rideau le kolo le biso bato les gens ningana suspect car na la soubiente e kala mdodo ke boka mo muke na fongo na tête torche boye ba kiti mam ba tuna mitu muke be sou débat le beta buto le pas même désert débat le beta c'est na butu na mekola ndera bo terra te oyo bakimi déjà ba so la ndeka kanga yeso na pas même désert ba 1h30 ba minuit boy kato lembinga ezaka na quartier Kinzazi to ki ba ko benga biso le koro to ba ngokure ezala te kulu ne eleki to komaka 19 na banda ko tinjika ba porte mo bi mesalite mo tambo les salite mo bouger zonga bo salite ba ko mona téléphone te ba mona na sakite en tout cas to za posa pa mo le bo so la biso solution nguma obo bi misai na maluku ana boya na matete nguma bo chaki na maluku boya na matete mo na okanga bango to lebi ba ana matete to lebi lo koro kureza la rate 5 ans ngo kureza la rate gouvernement ndenge nini mutauti lisesu aiko iba na lo koro ato lembi bozo solution la matete to lembi matete kureza la rate mulili na la matete baso utaki sensu bazo ko sala opération na matete a konjo ba na na minute bo pesa biso courant na matete kureza la rate to ça posa bo si sa kuluna oesi la bozo ngumu ya uti na maluku wana boya na ekoto abanda kolinga bango abanda bona otende bochaki na maluku to la posa nguma la baya na courant solution za te courant mulili ah to ana ma tetere précisément na loko bon événement le cas ba petso ba iba trop ba uta ba kisensu ba yaka matete pona oyiba yango petso ayibi to yango lelo bakangi dans ya zuba na et droit de l'homme soit à l'andela kulu non mon ateke j'ai kufu ah bon oh makambo comme le moment yango nene c'est un réel d'après yo obeta mutu masas passer za kulu c'est la réalité mais si c'est comme réel pour parce que baza ko atreser batuto biso koto zo mona biso moto zo la mais bon ba uta musika to la te donc bazo yi bato dans souci fort aibi ni to ebelo wa yibite mais bu monika ye wana eko kufa na ba choki na masas bato kata privé mo bola le Coran ba kati privé la biso mo ba papier machette ba continue à parler ba yibi tous les bilos à ta parler ba kenango ba plus de 22 boy ozo on espère vengeance ou comment ngala expliquera vela kani ya ma père asong sa mambwana et ça biso bien mo déjà wana la liwana to bo maraka droit de l'homme ah papa et ça biso le côté Maman, on se peut aller au Moutou, vraiment. Papa, ça a coûté un boutou, alinga limbisangate, alinga katanga kingo, azui. Ça va filmer le côté où tu as filmé ça. Kishasa makambo omo leur télévision et le baka yango yo. Ndeko mobali obozali komona alali ya kokufa boyo selon information omo leur télévision et ceux qui stick les terrestres soi-disant azalinde kuluna kasi tebite bananya ngo basaliye makambo ya boye. Ki kuluna eleki makasi surtout mikolo oyo na district ya Moamba okocha lokolo tetala moko na bango yeyo ndenge nini ba barene ko bale ba kuluna botika misala na bino mabe obozali ko sala ka vis-à-vis ya population. Allô, wana nani? Jean. Wana nani? Jean. Ah, yo Jean. Jean what? Jean Mukoko. Ah, Jean Mukoko. Jean, likamuni obenga na tongo boye. Ozo na besoin nani? Le matériel il va na école. De molo. Ozo luka nani Jean? De molo. Ah, Jean, ozo luka de molo ah. Jean, likamuni na tongo boye ozo benga boye Jean, likamuni. Na bu tout na ko pondu. Olobini Jean, wako yiba na pondu. Na dikoro wapi? Weza wapi? Ezo. Ah, wako yiba na butu na bapondu na kata agricole. Sikoyo tango oyo yiba kanga ngai. Bana kangi yo. Population.
Bakangio. C'est quoi population le bini Jean? O benga ngana ya kuna bendeni. Oya Jean nazo kate. Jean le makasi Jean, zo banga téléphone bendeni nini? Ah, population agricole ba mama na o ya pondu ba beti makasi po oyo iba pondu na bango ha. Yango yozo benga ngana ya filmer Jean. OK Jean, pesa référence agricole ngeza côté nini? Les eaux kaka sona comme les eaux hein. Sona côté na carte agricole na omona ozawana. Na ba bobo nyo bena lokutu. La population. OK, ça va Jean. Nazo ya wana. Siko Jean, nangana ba allo. Allo. Boko kata na telabi kuna siko yo oyiba na banani ndenge nyoko na ba mama kuna. Blanc. Ah, oyiba na ba les blancs. Bon, les bébés bakangié. Akimaki. Ya les blancs kimi yone souffle sili beneni Jean. Yo souffle sili hein. OK. Siko le blanc azande ni Jean. Aya pembe mulai. Ah pembe mulai hein. OK, nazo ya na Jean, nazo ya siko hein. OK, c'est bon. Yonde benga na téléphone. Comment on l'aime? Jean. Oui, bah c'était. Donc, c'est que Jean. La téléphone, tu m'as dit, comment on a Jean Mokoko. Parce que, on a dit que Mali, ça y est. Population, tous les sont au Vandara. La Mokoko. On a eu un moment le numéro 18. Papa, tu as une école technique agricole. Il est à Mombele, na Ezo. Papa, tu regretter ma casse. Ah, tu sais la moussa na biso bilanga. Vi na biso mambato lexane na agricole rosa bilanga. Mais tu regretter na butu. Olie batu balali, bamsu batambola la butu bakoyi ba pondu bandunda o ba mama ba o la passe na ba soso. Parce que tu as nani na poulaye awa. Ba soso yo ka passe. Ba pondu 99 jours ezaki ya bango. Jour moko ezaki ya nzambe. De lelo na 0 heure bani ba na bibembe, bani ba lali na banda na basi na ye na butu atambola ko ya liba pondwa. To récupérer na 0 heure. Maman, mais bomoni te Jean na sa na peut-être à cause de la matanga te hein place ya bani ma po ba ya liba ka pondu. C'est la matanga. Indu ezaki kuneteka pondu. Na ba wenze bateka ba pondu. Bo matanga na biso to bomela ke mutu na famille na ya. Biso bomela ke mutu na famille pa ya olekisa biso pasta. Uga pendant la journée a sombine pondu ba mama. Kasi oyiba na butu biso do lali ya c'est la biso recensement pondu. Fallait pas bazar vivant. Souffrir ma casse. Comme un barozoir, ma ezouta na sekuna. Tala côté toujours ko chama ina badila. Ozoma. Mais biloko bazoyi babiso. Rentrée scolaire ya bana toujours ko kosala. J'ai déjà j'appelle la rentrée scolaire na e. Ah, alinga sala rentrée scolaire na sima na biso. Ateka mai. Ateka tamai. Bilobe bo sala sima ba ndunda la biso ça. Biso ko to sala rentrée scolaire bana na sima biloko na biso.
Congolais qui nous pour les fonds, qui nous pour les sorts, qui est indépendant de la bataille, de la Koubé, et pour les bons un pays de Bokava, dans un pays citoyen, sans nous, et pour les bons un pays de Bokava, dans ce qu'on a. En tout cas, papa n'a pas le color à Kindo. Kwa mtu asa normal na kwa kwa mwana boite. Eza Kindo kinakati na bango siki bazo kota bikota kota bazo sanga mawa ya batu. Nde ba komi kwa kwa mwana ya bo. Na tango pe mama oza pe na bonzambe na kati na yo. Ko kwa mwana modela boite. Na niko mona santé na obonga na e. Soki bazo lesa kitoko avant de kimia nzota mole kozonga bena normal. Eza chez mukende ngeza wana. Comme ça avec technique te. Avec technique te papa. Avec technique te matembela ngolé ça do sel mai na supu wana meli. Masango bata pembe no niki so sel mo poto zo lia nzote kozonga normal. Avec technique te mama na sa maele te. Voilà na te papa ba pesa ki ba ya moje moko ko mama na tinda kie. Abi se zo pesa na lupango wana tangu mwana ke ko pesa. Ozonga ba ko lebi mwana ngote. So ozonga boye bakini. Comportement eza malamu te. Tangu yo boti bokola parce que yo babwaka kiyo. Tangu yo bwaki muminga mutesa ko bota lisute. Okozana poso bota lisute parce que ça mutu neti yo. Yo babwaki yo te. Yo zi okonta obwaka muminga. Est-ce que yo okobota to kobota lisute. Bote omona ozapo comme boti quand même. Oza bana, azali na bana pe azala makoko. Mais comment na comportement bo mutu azobwaka mutu okolo bani. En tout cas pesinga pasi mingi. Oso ko tali ba musu ba ko ta l'église pona ko mwana azali likabo nzambe apesaka. Bakuku tozala kata libala oboti te ezana suzi ata ozana mbongo to lia bien soki mwana azali te
ezali surtout makasi mais nzambe yapesi yo na facilitation osala effort moto nzambe apesi yo likambo yo sikoyo ozwa mwana boye oyebi te avenir na ye akosupe bisu lobi akosunga yo mama moto azokola motu bino omona kozala kwa fin du monde to nde makambo tomoni kaka nde balobaki yango makambo akasuka ekozala bato mosusu basomba bato bamosusu babwaka batomona wana fin du monde puisque bible eza koloba kasuka makambo ekozala makambo tozokomona yango makambo ya kosundolaka bana na nzela boye ezali korenie mingi na ville province ya Kinshasa toyebi te soki eza kaka pauvreté yango to mpe ezali nini mama yebaka kosupporte bacharge mpe na mikumba na opamba te mwana oyo ozali kobwaka lobilobi akoki kosunga libota na yo mama bobatelaka bana malamu mpo ntango ozali kobwaka basusu mpe bazali koluka Papa, mbote hein? Mbote mugunzi. Likamuni na machette boye parce que position za na on dié bato yo bazo ba kata ba mbila na su kilote boye. Na mo bakangiwa na maison communale makala parce que journal. Bani bimina sima la police ana singa de bimbe sana moko ya biso. Na utaki bimbe na zonga pale na kina ngaba yakida ba 5 na zonga ndako. La comprendre te so balande muibi na tabi bandiko ya menacer ngai bato côté na maya kala mpo ki mo côté gite dans mon konzi na ko ba po na mona réputation nga ebebi na betami mabe na likambo nga na yebi wala zaki bayar niwa sita baya nga bezaki da 6h beto ba betinga soko mona ekutu okoka mwa père matanga ba betu susu dans on le double na mo ko ndena lo ba ko suite na nyo kwa mi fort o ba katanga to wela biloko na fe na ngai na braza na damas yebda kata machette ya solo na mulangi tsonga sinyaka yeto bunda take ye mukolo amwike nga sinyenga na mwana mutu. OK, merci merci. Papa Mbote hein? Ouais, Mbote papa. Moi commentaire Baxi Mukeni pour ndeko vraiment ba benga si bon. Bon pour na bato aboye ta position na ye ata yo moko elo wanga ne yati mukongone cicatrice ye moko si bordon pour mambo de zongi makasi so bomoni mutu aboye o kanga beto to mona ke suna quartier ko solo bi azongi bo bandu boma bato aboye to baye ba comprendre papa yo bi oui bilemo de zo mona na mukongone tala ba pote bela azo mériter pour akinde kaka to lembi vraiment biloko aboye papa yo Baxi pona nga kaka kende tomona ete mayo bini cicatrice njoto mobimba amuto be paka be yoma papa ngelo bini pona ndeko bon pona ndeko parce que madon l'état asalaka musana parce que balembisi ba jeune bazoni okola biso na quartier en tout cas faut akende kaka prison asala manualité na ya wangani bon ata wangani mais mutu sorsa likambo zalaka pasi pandima donc suka vérité bana kaka akende prison papa yo bon ngai nazolo baboye mutu normal tata abotiye apesa kombo na ye azwa kombo ya sport support et c'est kombo wana ezali normal eza ba kombo ya ba delinquant ba voyou l'état a sa charger na ye azala responsable pour na batu ya boye ba papa Bamolie logo ya koloba na ba wana baza eza logo ya koloba ezate wana ne babomi na biso olekate mikolo nyoso ko boma ko kata tala kaka ndoto na yemoko ndenge zo lakisa ye logo nini na koloba bonzo en disposition ya bato wana sote to zana kimia na mboka teza la bana mikeza la basi eza la bakwa la police ya komina makala ezali ko sala ba effort pona ko silisa kikulu na kasiba kulu na balobi tete to kotika te to kokoba kaka yo ne kombali kebaka na yo pamba te avenir ya lobi ezali ko zelon de kolanga tika ko se distraire na vie ya kimacheti Lance tout azimut, informé de l'embarquement à Tolo de ces lots de chanvre, alerte la police à Nyoki qui, sur mandat du parquet, perquisitionne la baleinière appartenant à ces sujets indiens le samedi 27 août 2016. Des sacs de chanvre indiens sont saisis et le temps pour près de 6 heures de carnaval à travers les rues de la capitale. Le commandant de la Légion nationale d'intervention, le commissaire supérieur principal, Ilunga Luyoyo, qui avait sur terrain le commandement de ce carnaval, explique le sens de cette opération tout en demandant à la population
de faire confiance à la police nationale congolaise. Comme venait de le dire, nous avons reçu les ordres du commissaire général. Il faut demander les impressions de la population. Vous avez vu comment la population était contente, comment ils applaudissaient. Parce que maintenant, la population est très sûre qu'ils sont sûrs que les délinquants ne peuvent pas les malmener, ne peuvent pas les tracasser. Voilà, au moins, la population est très contente de ça. Très contente de ça. Est-ce qu'on peut dire que maintenant ce carnaval est une fuite en avant? Vous avez peur des événements futurs? Non, la police n'a jamais eu peur des événements. Vous savez, nous on n'a jamais eu peur des événements. Nous on est là pour tout le monde. Nous on n'est pas là pour les catholiques, pour les musulmans, pour les... je sais pas. Bref, on est là pour tout le monde. On a peur de quoi? Parce que la police est là. La police, elle vient de cette même population. Pourquoi la police peut avoir peur de cette population? Et nous venons de cette population et nous sommes censés sécuriser cette population. Mais non, c'est ce qui est normal. La LENI, c'est par rapport aux engins, mais c'est la Légion nationale d'intervention. C'est pas... Et donc la Légion, si vous voyez ces engins ici, correspond à nos missions, correspond même à la Légion nationale d'intervention. Tout comme les éléments que vous avez vus, même le responsable, ils sont à la hauteur de leur mission pour la Légion nationale d'intervention. En fait, les engins, je ne vois même pas pourquoi on parle de... Non, nous sommes les engins de la Légion nationale d'intervention. C'est notre mission. À un docteur, on lui donne des bistouris, on lui donne des ciseaux. À un charpentier, on lui donne, je ne sais même pas, on appelle ça comment? Si, je sais pas. On est de la Légion nationale d'intervention, et bien ce sont nos engins qu'il nous faut pour sécuriser cette même population vis-à-vis des inciviques. Et un message à lancer à la même population. Un message, je préfère le lancer aussi à Lingala. Les attaques qui est toujours police à Saliboye pour accompagner sa population, toujours instruction à commissaire général, et ça pour sécuriser la population. C'est-à-dire, agent au Moni et c'est la Légion nationale d'intervention. Légion d'intervention, il y a la méthode de Zouaki pour la population, Nabiso, bayebake bacivique on a batungisaka bango à partir de l'élo et s'il y a bango comme on l'a d'ailleurs on l'a fait chaque fois. Donc la population va à la calme, on ne le fait pas pour les intimider, plutôt pour les assurer qu'ils sont en sécurité. Merci mon père, merci. Rappelons que monsieur le commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire Charles Bissenyi Manaroutira avait annoncé le lundi 12 septembre sur le son de la radio onusienne qu'un carnaval de grande envergure de la PNC serait organisé à travers la ville-province de Kinshasa, chose dite, chose réalisée. Il appartient désormais à la population de faire confiance à la police nationale congolaise, censée assurer sa sécurité. Ah, tout ça dans le quartier, le Kourou, dans ma tête, référence Jatoba. Événement, il y a beaucoup de boutoir, cause des insécurité, Molili. C'est vaisseau, il y a, parce que départ 1, ma tête, mon bimaya, mon avocat, départ 1. Première avenue au Kuna, première avenue au Kuna, mon kata Moutou, dernièrement Moutou. L'autre il faut va 4 minutes beaucoup les lois yango tout le monde va bomber mutu c'est vaisseau auto ya siko wana ba tiona sort na ngozaye yango zo mona ba cause donc yem to collaborer na bango oui bien été ba yo boire kawa sécurité za makasi cause na molili cause za na molili to lembi c'est vaisseau na snela talela ya ngino boma biso koto to yem to collaborer na bango na daka ko appuyer o ya lobby banda ya awa courant akata boma courant penda pendant si c'est 3 mois déjà yango na ordre na ye de bakati biso courant ya même ba convoquer na ba to na problème ni oyo bakata biso courant awa na chaque jour na église na biso na kunda EA parce que lelo na buto lelo pas même ko du désert betina nuke désert betina muté ba to le biso be ko ningana ko ne yo na ba ko Facebook na pas mu ki bone Suivez à présent l'arrestation des trafiquants de chanvre dans la province du Maïnombe. C'est un reportage du commissaire principal Capé Kalou. Arrestation le 27 août 2016 à Nyuki de Estiak Deria, un sujet indien, avec lui son acolyte, beau-frère et gérant, Nzimbo Anche des nationalités congolaises,
Tous poursuivis du chef de détention et des transports de 40 sacs de chanvre indien pesant chacun en moyenne 20 kg. Faites-y les calculs. Fait du reste prévu et puni par les codes pénals congolais. Mais quand on dit les autres codes pénaux, Nani? Nzimbo Ange. Monsieur Yokombo Nani? Isaac. Nani? Isaac. Isaac. Ok. Monsieur l'inspecteur du dossier. Tout le monde est à voir. Monsieur Nzimbo? Oui. Nani Sus? Nzimbo Ange. Nzimbo Ange na Isaac. Estiak. Na Estiak. Bazali on dirait ya Kukangama. Basali nini? Baza poursuivi pour transport et détention, il y a chambre à fumer, pour les a interdits dans beaucoup de transport et détention, il y a chambre à fumer. Exact. Quantité de bazala et bazala qui n'ont. Bon, toujours dans ma beaucoup dans bango, ils allaient 40 sacs tels que mon ango. 40 sacs au lieu de mon ango. Oui. Au lieu de ma beaucoup dans bango. Oui. Ça peut faire au total combien de kilos? Bon, ça peut faire plus de 10 kilos. Ça c'est 15-20 kilos. 15 à 20 kilos par sac. Oui. Et un total de 40 sacs. Un total de 40 sacs. 40 fois 20, ça vous fait presque 800, près de 800 kilos. 800 kilos. Ok. Les chambres à fumer. Ok. Mais alors, tout le monde est là. Papa, vous voyez comment on a dit? Nzimbo Ange. Nzimbo Ange, mais au côté, tout le monde a pour se prendre. La relation des amis entre nous, non, M. Isaac. Bon, M. Isaac, il y a des passagers d'abord, tout d'abord. Relation entre eux na yé. Relation entre eux na yé. Ah, yo zana na yé. Nous tenons musala ou bien. On a travailleur. On a travailleur et les travailleurs na yé. Musala ni musala exactement. On a gérant. On a gérant. Gérant est nini. Il y a baleinière. Il y a baleinière na yé. Il y a moi si na yé été. Baleinière et moi si na yé. Ok, baleinière on est ça la ligne. Et ça la Lukeni. Ligne nini? Lukeni. Ligne la Lukeni. Ok, koli utaki na ligne nini? Utaki na tolo. Utaki na tolo. Utaki na tolo. Tolo. Direction Kinshasa. Kinshasa. Direction Kinshasa. Oui. Ok. Bosomba ki amona mboka ni. Ekotaki na mboka ni. Ekotaki na tolo. Ekotaki na tolo, hein. Yo moko zalaki na kata baleinière. Ngano ko ndenge nini que baleinière wana ezalaki na bangi na kati. Bon, parquet et travaille toujours dans la police. Okay. Nous avions des informations sûres provenant de la police. De la police. Que Balénière Moko et Joaquim Ambiskadawa et que Nakati Nayango et Zalaki Nabangi Nakati. C'est ainsi que Tolunga Kibiso Moko, To Epole Bango, nous sommes allés avec les éléments de la police et effectivement, Tokuti Bangi Nakati. Donc, source Nabiso et Zalaki un élément de la police. À dénoncer Bango. Ok. Parce qu'il n'a pas voulu continuer na bango na kati ya salle besoin. Ok. Bon, mais la monnaie la personne téléphone ou le biais à pièce à conviction. Le logo nous a na kati téléphone wala. Alors na kati téléphone wana okomona polele parce que yé expatrié tokutaki na kati ya baleinière. Yebi ki baleinière ezaya yé. Alors, totunaki ali biloko na été. Mais na kati kuna okomona na photo moko okomona yé clairement na sac azopesa. C'est ainsi que tozoaki comme pièce à conviction comme on a kati kuna ba photo na yé na mutu muso azopesa esa ki ya banki kuna côté ba utaki. OK. Et ça mbala liboso bozo kanga ngo bozo kanga déjà. Bon, to quantité à boy depuis na zona mboko le 5 ans, quantité à boy mbala liboso na mona yango. OK. Oui. Yo dans la parquet ya Nyuki. Nazali substitut du procureur de la République na parquet près le tribunal de paix à Poutou à Nyuki. Merci beaucoup. Oui. Magistrat Blaise Kabamba. Merci beaucoup, mon magistrat. Merci. Est-ce que vous avez un dernier mot? Bon, appelez seulement les hommes en uniforme et en vigilance pour que Babylone soit beaucoup comme les sous-titres à Mokolomoko. Ok. Ça là, tout le temps, la mission sur NDBN, Mobeko Zalikose. Ok. Merci. Merci beaucoup. Une arrestation qui est le fruit de la collaboration entre le service de renseignement de la police nationale congolaise au Maïndombe et celui de la PNC au Kwiluki. Suspect
bakimi déjà basola landa kanga ezoyenga pas même 2h ba 1h30 ba minuit boye kato lembinga ezaka na quartier Kinzazi toki ba ko benga biso lokoro to bango kureza la raté kulu ne eleki tokomaka 19 na banda kochinjika baporte mwa obima ezali te mwa otambola ezali te mwa obouge ozonga boye ezali te bayiki komona telefone te bamona na saki te en tout cas toza na posa pa molia bozola biso solution nguma oyo bobimisai na maluku wana boyana ye na matete nguma botiaki na maluku boyani na matete mwana okanga bango tolembi bao na matete tolembi lokoro kura ezalaka te 5 ans yango kura ezalaka te gouvernement ndenge nini mutu auti lisasu ayekoyiba na lokoro atolembi bozwa solution na matete tolembi matete kura ezalaka te molili ndala matete te bazouta kisensu bazwa kosala baopération na matete akonjo baolandanga na miniti bopesa biso courant na matete kura ezalaka te tosala mposa bosilisa kulu na oyo esila bozwa ngumu awuti na maluku wana boya na ekoto abanda kolinga bango abanda kotiende botiaki na maluku tola posa nguma la baya na courant solution eza te courant molili toana matetele précisement na lokoro bon événement eleki awa bapetio bayibaka tro bautaka bakisensu bayaka matete mpo na koyiba yango petio ayibi tro yango lelo bakangi ye donc azwi bor na ye et droit de l'homme so alandela kunu na omona teke je ekufa ti lokoro bon oyo makambo ekomeli bino momo yango nene eza réel d'après yo obeta mutu masasi pasi aza kuluna eza réalité mais sikoyo so ekomi réel mpo parce que baza koatrese bato to biso kote ozomona biso mo tozolala mais bango bauta mosika tolala te donc bazoyiba to donc souci fort ayibi nini toyebi eloko ayibi te mais bomoni kaka ye wana ekokufa na bashoki na masasi bautokata privé mo boye na lokoro awa bakati privé na biso mo bapapier machete bakoti na ta palais bayebi tous les biloko ezali na ta palais bakei nango bayebi plus de 22 boye ozwa ngo l'espoir vengeance ou comment nga na expliquera venaka niama père azongisa mambo wana esala biso bien moko deja ye wana alali wana toboma kaka droit de l'homme eza papa esala biso eloko te Mama, on se peut aller au Moutou, vraiment. Papa, ça a coûté un boutou, alinga limbisangate, alinga katanga kingo, azui. Kinshasa makambo o Molaire télévision et le baka yangoyo. Ndeko mobali obozali komona alali ya kokufa boyo salon de formation o Molaire télévision et zo kistik les terres soi-disant azalinde kuluna kasi tebite bananya ngo basaliye makambo ya boyi. Ki kuluna eleki makasi surtout mikolo oyo na district ya Moamba okocha lokolo tetala moko na bango yeyo ndenge nini ba barene ko bale bakuluna botika misala na bino mabe obozali ko sala ka vis-à-vis ya population. Allô, wana nani? Jean. Wana nani? Jean. Ah, yo Jean. Jean what? Jean Mukoko. Ah, Jean Mukoko. Jean, likamuni obenga na tongo boye. Ozo na besoin nani? Le matériel bana école. De molo. Ozo luka nani Jean? De molo. Ah, Jean, ozo luka de molo ah. Jean, likamuni na tongo boye ozo benga ngabo Jean, likamuni. Na bu tout na kwa pundu. Olobini Jean, wako yiba na pundu. Na dikolo wapi? Weza wapi? Ezo. Ah, wako yiba na butu na bapondu na kata agricole. Sikoyo tango oyo yiba kanga ingai. Bana bakangio. Population. Bakangio. Siko population lobini ni Jean, obenga ngana ya kuna bendeni. Oya na Jean nazoka te Jean lo makasi Jean ozomanga telefone bendenge nini etinga makasi ngo simenga ah population agricole ba mama na ya pondu ba beti makasi po oyo iba pondu na bango yango yozo benga ngana ya filmer Jean OK Jean pesa référence agricole ngeza côté nini les kaka sona comme les sona koti na kati agricole na wamona ozawana na babobo nyo bena lokutu na population OK ça va Jean nazo ya wana siko Jean nangana iba allo
babengi ya mwasi yaka nangi kuna kente babiya ka zwa mwana oke papa na mama bafanjana ozwa mwana oloba bala soya nomi opesa mwana na ke kuna boye babi babiya nomi te na bimala balabala be bazate mama na banjo luka ba papa na bilonga ke na mwana kuna suko ke na ene biso to biya nomi te na banjo luka ne batu batonje bene tikende ko kama mama biso nda okela na ndaku te na mo be bandisa Mbote papa. Koza ya kinga bwana direction ACK. Kuti mwana awa kabulu bolika moza boni. Na lobi papa na éviter bela mo kizo ndenge ni leso tambola penda bona éviter. Ba mama bazo so sebi ba ko passer bazo supporter et comme pona boboko la ba ko boboko la bana te. Na acha mwana penda yo mama boboto zana mwana no boni ko bayeye et on ki no tikata na l'église ozo ke pesa mwana ya modèle aboye ke aswa mwana wana. Yesu kwa zana mabela ko misaite asala kate ana ndaku te. Maintenant ko zwa mwana na ko tsaye wapi. Mais apparemment vous mwana mwana on est pas malade. Mwana ana kolea bien salaki te asala kwa mtu mwana sa koti ko sotkol na kati na yesu ki ko chokol donc ala santé za bien te. Sikola moni ke moya ko supporter mwana na esate moya ko lesa mwana esate sikola moni ke mtu ako boko la e mwana wana nde mwana ya mukeo nde mutako ko pesa mwana o santé makasi. Est-ce que sana mbongo ya ko pesa mwana o santé ye moko akoki ete ndenge mwana nde mutako ko kae. Même bokolo bani ko mona ba comportement boye obwaka mwana oyo boti na vie na yo boye. En tout cas papa na moni eza le kololo akindoki. Kwa mtu asa normal na ko bwaka mwana boye te. Eza kindoki na kati na bango soki bazo kota bikota kota bazo sanga mawa ya batu nde bakomi ko bwaka mwana ya boye. Na tango pe mama oza pe na bonzambe na kati na yo ko bwaka mwana modela boye te. Na ndeko mona santé na obonga na ye. Soki bazo lesa kitoko avant de kimia nzota mona ko zonga pe na normal. Eza chez mukende ngeza wana. Comme ça avec technique te. Ayeba technique te papa. Ayeba technique te matembela ngolé ça no sel mai na supu wana meli. Masango bata pembe no niki so sel mo poto poto zo lia nzote ke zonga normal. Ayeba technique te mama na sa maele te. Mwana na te papa ba pesa ki ba ya moje ni mo ko mama na tinda kie. Ebi se zo pesa na lupango wana tangu mwana ke ko pesa. Ozonga ba ko ebi mwana ngote. So ozonga boye bakini. Comportement oza malamu te. Tangu yo boti bokola parce que yo babwaka kiyo. Tangu yo bwaki muninga mutese ko bota lisute. Ozana poso bota lisute parce que ça mutu neti yo. Yo babwaki yo te. Yo zi opportunité obwaka muninga. Est-ce que yo okobota to kobota lisute? Bote omona oza poko moboti quand même. Oza bana. Azali na bana pe azala makoko. Mais komona comportement bo mutu azobwaka mutu okolo bani. En tout cas epesinga pasi mingi. Oso tokotali ba musu bazokota ba église mpona kobuka mwana azali likabo nzambe apesaka bakuku tozala kati ya libala oboti te eza na susi ata oza na mbongo ata ozolia bien soki mwana azali te ezali susi makasi me nzambe yapesi yo na fasita osala eforme nzambe apesi yo likabo yo sikoyo ozwa mwana boye oyebi te avenir na ye akosupe bisusu lobi akosuba yo mama mutu azobola mutu bino omona ozala kwa fin du monde tonde makambo tomoni kaka nde balwaki yango makambo akasuka ekozala bato mosusu basomba bato bamosusu babwaka batomona wana fin du monde puisque bible eza koloba nasuka makambo ekozala makambo toza komona yango makambo ya kosundolaka bana na nzela boye ezali korenie mingi ana ville province ya Kinshasa toyebi te soki eza kaka pauvreté yango to mpe ezali nini mama yebaka kosupporte bacharge mpe na mikumba na opamba te mwana oyo ozali kobwaka lobilobi akoki kosunga libota na yo mama bobatelaka bana malamu po ntango ozali kobwaka basusu mpe bazali koluka Papa, mbote hein? Mbote Mungu.
likamuni na machette boye parce que position za nango ndiye bato oyo bazo boko katela te nabi kuna siko yo oyiba na banani ne ndenge nyokola ba mama kuna blanc oyiba na ba les blancs bon les blancs bakangi ye akimaki ya les blancs kimi yonde souffle sili beneni jean yo souffle sili ha ok siko le blanc azande ni jean aya pembe mulai ah pembe mulai ha ok nazo ya na jean nazo ya siko ha ok c'est bon Yonde benga na téléphone. Comment on l'appelle? Jean. Oui, bah c'était. Donc, c'est que Jean. La téléphone au baby, comment on a Jean Mokoko. Parce que on dit que Bali ça y est. Population tous sont au Banara. Na Mokoko. On a eu un mobile. Le numéro 18. Oh, du calme. Na buto boya. Papa, tu as une école technique agricole. Il était à Mombele, na Ezo. Papa, tu regretter ma casse. Ah, tu as fait la moussana de Bilanga. Vina biso mambato lexane na agricole rosa Bilanga. Mais tu as regretté na butu. Au lieu batu balali, bamsu batambola la butu bakoyi ba pondu bandunda o ba mama ba la passe na ba soso. Parce que tu as nani na poulaye awa ba soso yo ka passe ba pondu 99 jours ezaki ya bango jour moko ezaki ya nzambe de lelo na 0 heure baninga bana bibembe baninga balali na bandao na basi na ye na butu atambola ko yo liba pondwa to récupérer na 0 heure maman mais bomoni pe Jean na sa na peut-être à cause de la matanga te place ya bani ma po ba ya liba ka pondu c'est la matanga indu ezaki kuneteka pondu na ba wenze bateka ba pondu bo matanga na biso to bomela ke mutu na famille na ya biso bomela ke mutu na famille pa ya ole sa biso pasta uka pendant la journée a sombine pondu ba mama kasi oyiba na butu biso do lali ya c'est la biso recensement pondu fallait pas bazar vivant souffrir ma casse comme barozoir mais uta na sekuna tala côté toujours ko chama ina badila ozoma mais biloko bazoyi babiso rentrée scolaire ya bana toujours ko kosala j'ai déjà j'appelle la rentrée scolaire na alinga sala rentrée scolaire na sima na biso ateka mai bilobe bo sala sima ba ndunda na biso ça biso ko to sala rentrée scolaire bana na sima biloko na biso Congolais qui nous pour les fonds, qui nous pour les sorts, qui est indépendant de l'ébèche, de la Koubé, et pour les vents un pays de Bokava, dans un pays citoyen, sans nouer, et pour les vents un pays de Bokava, dans ce citoyen.
Aotala kitoko.